par rapport à toujours vivre le bien TV, bilile le kamalo bana ebele. Toujours en avant. DMTV Mbote Nabino et Sengoza Yabiso Yakoyeba Keboza et Bele Oboza Kolanda chaîne YouTube Nabino DMTV. DMTV Webi Kaka et même la Rabino Masolo et actualité. Mais tout ça la Rabino peut analyse sur le sujet d'actualité. Topé ba fait social la réalité de toujours vivre République démocratique Congo. Ba kolo baloba tambola na mokilio mona makambo mikolo yo eza ya koinda na ndenge ya kosakanate espace politique eza ko bouger na ndenge ya kosakanate bitumba ya banzoko matiti ndeyo kakapasi FCC na cash nani ya kolonga leo njoleo eloba bandeko na biso ya baswahili lelo nde lelo ekoinda mabe na kati ya palais du peuple tolobi nini palais du peuple to bande lisusu palais du peuple lelo peuple aboyina ye kozala représenter o député représenter nga ten peuple yemoko akozala na palais du peuple po yemoko vivre prestation de serment, il y a 3 juges, il y a haute cour, il y a cour constitutionnelle. Bon, et puis que chef de l'État, soit qui va ordonnance, soit nommé juge, il y a cour constitutionnelle, en remplacement notamment, on a 2 juges. Ça veut dire que compliqué ma solo, oyo, bango, ba boy na bango, promotion, ba kabatikala, na scène, na kat, il y a haute cour terrain, to éviter, mais en tout cas, FC, c'est allé côté, solo, yango ndenge zala yende. Oh, nyo sou Théodongo, ya sala qui, malheureusement, Martin Fayulu a compris qui, makambo te comprendre lelo ki FCC asalaki na sima ya makambo oyo Théodongo azali ko sala po lelo ebandi ko bima na mpoasa ba meka kwa ballon tindi président ya assemblée nationale présidente ya assemblée nationale na président ya sénat ba ke no kutana na chef de l'état pour que ba convaincre le chef de l'état ka zonga sima atala sima chef de l'état Félix abongo na libanga ya mungu Kalaka ferme na décision na ye leo njoleo preste serment et kosalema bolinga te présalement et dans un temps secrétaire général il y a parti présidentiel UDPS Augustin Kabouya a sali déjà à battre déjà rappel des troupes à Vandi à Belele à Bengi ba combattant ya UDPS à travers Bangwa Bengi tout le peuple congolais va accompagner prestation de serment il y a mercredi 21 octobre 2020 donc va accompagner chef de l'État n'a parlé du peuple parce que bon Mibekolobi boye que prestation ba juge wana sengeli ba prêter serment devant le chef de l'État mais DPP peuple représenté par bato ye a mandata qui donc ça dit peuple apesa ki bango mandat ba représenter mais sikoyo loko la bato peuple apesa ki mandat to ndimake élection salema to bazawa neza ba député moko ba ponama ki na peuple mais bango ba vandi ba yokani injonction et outil pa ya mutu moko kangambo en otage si bango bokende te bokende alors que mutu wana tene muta votaki bango bonisiko côté makambo eza ko sa pena mabe makasi ya ngwana ya votaki bango te me mutu moko apesa ba injonction que ba député nyonso pena do ba député belé ba papa mikolo bazana ba famille bazana bana ba kende ko assister la prestation de serment alors que mutu wana tenda votaki bango peuple nde a votaki bango mais comment est-ce que kobo ya ko kende la prestation de serment est-ce que ça décision ya mutu apesa ki bino mandat est-ce que ça décision ya peuple ou apesa ki bino mandat pour que beaucoup kende na parler du peuple wana ou je rappelle que Tongama nango na Mobutu ça fait déjà le loyo 23 ans depuis akufa tobo sana répéter moko ko vilipandaka ko lobaka mabe lelo la vérité qui reste têtue nous rattrape toujours lokuta il y aura toujours na sincère mais vérité malembe escalier pe komaka je vous propose alors de suivre Augustin Kabouya boyo kayenga lobby devant ba militants ya UDPS notamment par rapport à oyo ko salema ce mercredi 21 octobre
octobre 2020 na kati ya palais du peuple kuna et nini ba obanga nini elo nini yango esila raté. Il faut toi na régime moko ya mutu moko avandi soka siffler batu nyonso ba telemi sali au drapeau ezara nini yango. Voilà, Tolanda Augustin Kabuya, mais je rappelle que vous avez la chaîne YouTube Nabino DMTV, yonde konanga zolandanga ozana no abonnete ozozela nini, s'il vous plaît, cliquez kaka en une seconde na bouton wana en rouge ba komi s'abonner, au combien ba moko abonner na chaîne na yo YouTube DMTV. Distraction te okomona cloche moko notification ya moke et ko apparaître dès que oko comme abonné cliquer pe wana ko permettre na yo ozalaka alerter sur toute vidéo moko en ligne awa. Merci hein. Suivant Augustin Kabuya, nous nous retrouvons tout de suite après. Tokani malamu nalingi bosala oyo bosala ki le 20 aw bokata ki cortège présidentiel. Botier Batignos en difficulté. Mais lobby, vous devez être tous au palais du peuple. Nous a intimidé Binoté. Dans le lobby que lobby, nous devons accompagner les trois juges pour un état de droit et comme réel dans le la juge wana, il ne peut se vivre. Naebike, baye bazwa ki ba député na bango. Moyennant $300 pour hypothéquer l'avenir y a état de droit dans mboka na biso. Mais ndenge ozali wana lobby ba boycotté séance wana na marque na bango. Mais ba juge wana tango ba ko prêter serment ba ko bima libanda et to ko accompagner bango tina cour constitutionnelle. Justice ya mboka na biso il ne peut se vivre. Justice Namboka Nabiso et Koki Kozala na poche ya groupe d'individus. Et puis Congo est la propriété privée ya Batouté. Lelo Mokili Mobimba Bamonique Batouana Bazamotema Mabé. Ils sont en train de nous amener petit à petit na échec total. C'est-à-dire quoi? Ndenge Tozaboye. Balingi Tosilsa, deuxième année, et tigala 3 ans. 3 ans et Kotigala, nous allons travailler sur 2 ans. Une année sera une année électorale. C'est pour nous embrayer inutilement. Tolingi, Bajuge Nabiso, pour accompagner Bangolobi, va prêter serment. Nous allons mettre tous les moyens nécessaires pour la réussite de la cérémonie Wanalo. Voilà, nous sommes de retour, hein, Boti Kolanda, Augustin Kabuya Yaba Augustin, secrétaire général ya UDPS, UDPS les alango ébranlete, après ma camion stoto mona kiwana, sextap netite, UDPS les ébranlete, UDPS traîne na kaka tout droit, makambo wana kutu zapping ya rosakanate, lelo yoto vaneli, makambo ya prestation de serment ya 3 juges constitutionnels, Alexis Tambou Mwambana, Janine Mabunda, biloko bakoye ko salepa ya Kabila te ba monaka Félix master na bango ba salaka yango ba kendaka ba lobaka na on refuse toboyi ko sa bete. Après tout bino nyonso tout boza ba représentant ya peuple loi et lobby que ba juge wana ba prêter serment devant chef de l'état yenda ko prendre acte à prestation de serment na bango bino bozo représenter peuple mais ce que peuple mo kwa okendeti peuple mo kwa ozana parler du peuple wana ko vanda na kito bino bo vanda kawana et osuke la bino ndenge nini crise. Oui, certainement, nous sommes déjà dans une crise. Et malheureusement, et je l'espère, que chef de l'État Félix Tshisekedi, qui reste ferme dans les Kambo, on va comprendre Nzelani FC Saza Okumbela Bango. 2 ans, yango Félix Tshisekedi a sali 2 ans, rien ne va, rien ne marche. Si quand on commune sous un problème, moko ya makasi za ko se poser avec acuité, ça problème ya courant, problème ya ma na ville province ya Kinshasa toko tala kutute bandeta ko kauka ba province ba village eux za na kutu na courante mais awa na ville province ya Kinshasa capitale de la République démocratique du Congo comment problème ya courant ko zala boye ndete ya mobeso azo pela na moto bon ya okauka ozala ndenge
alors que le chef de l'État qui est là doit travailler pour remettre la République démocratique du Congo na rail, na nzela ya développement, na nzela ya ko régler ba problèmes sociaux surtout aux alina yango. Gratuité de l'enseignement à kota ki melelo boebike na ba école de l'État, na ba école conventionnée catholique, baza na grève, bazo réclamer ba mbongo na bango, ba problème kili kilo ya boyo ki minembwe, ruberwa au sala makambo na ye. Entre-temps, le FCC reste silencieux na makambo ya minembwe et loko bango ba moni ya kote lemela ezali kaka affaire ya prestation de serment ba juge constitutionnel eza mawa mingi yango wana Augustin Kabuya, secrétaire général ya UDPS, va comprendre stratégie à FCC Azali toujours dans le système ya Tinde Katiakal pour que Félix Sekida Kokaosa le côté. Maintenant, nous comprenons pourquoi Bazako Luka contrôle ya Sénina, contrôle ya Cour constitutionnelle pour 2023 et aux ala facile pour la bango kozonga ce qui déjà Félix Sekedi a échoué lamentablement. Bakoya kaka, ba memeli biso plateau moko boye balobi bobotala, ndeni Félix Sekedi a échoué vomi Kabila zonga. Kabila mutakomi na babato kolekana onatra bomona ngo wapi mutayaki na babota mbula mutayaki na Afdel na 97 ayaki toyebaki azaki homme d'affaires te leloyo akoma na babato koleka même na onatra akomi na balion koleka même na zo oya biso zo ya yaki akutaki zo eza na banyama te mais aza na banyama toloba te nyoso makambo tokoloba mutako vanda silence te parce que ba mbongo ezali mbongo ya peuple congolais, le peuple reste souverain. Oui, bah makambo surtout au Bosnie qui accord, ce sont des accords privés qui ne concernent en rien la République démocratique du Congo, qui ne concernent en rien le peuple congolais. Et je pense que Batunio surtout au bana vision à Komona lobby que makambozo kende bien te lolenge makambozo kende ça ne va pas. Et Sengeli quand même à un certain moment côté les m'a dire stop pour que tous ça makam nantela tout amoula bien. À un certain moment ça doit s'arrêter. On peut pas continuer dans le modèle Oyo parce que après tout Oyo azali ko souffrir makasi ezali finalement kaka peuple d'Azali vraiment comme on a passé. Voilà, moi actualité on a tout traité vraiment rapidement parce que événement ça ko kende la vitesse moko ya osakalante ezali que prestation de serment et kozala bel et bien et déjà protocole d'état à prendre disposition on va parler du peuple mise en place ezali déjà ko salema pour que prestation de serment ne ko salama que ça la réussite totale malgré boycott il y a partenaire il y a cash ezali FCC le lobaka mutumoko ba député na ba sénateur ba yate bomona ngo wapi ils n'ont pas été votés par Joseph Kabila, ils ont été votés par le peuple congolais. À la limite un peu de respect pour le peuple congolais Tindagi Bino kuna ya trop ba tata mikolo bo se comporta ka lo la ba même moko ba tebino ko na singate so ba siffler ka bolandi berger na bino mawa trop. Voilà, moi sujet tonga to proposer bino soki bo sepele botika so like ce que appelle la vie moko ya ko émettre ko ba commentaire ezala no ko toujours ko comment quelque chose ezala nemona bisoto o contredire biso problème ezate ma beka ande ko finga po biso est-ce que to fingi mutu to fingi pétant to émettre kaka moi opinion na biso pe par rapport à événement où isa ko salema ya prestation ba 3 juges constitutionnels entre-temps boyebi ke tozana kati ya DMTV yonde ko nango zana no abonné te moi clique moko kaka une seconde komi abonné na chaîne YouTube na DMTV ko bossa na pété cloche ya notification ko apparaître cliquer pe on ko permettre na yo rataka le sous-souté soki totie vidéo moko en ligne awa. Merci encore une fois na bino pour la temps na bino bo disposer pour la couper sa biso toyebi que votre temps est très précieux to za reconnaissant par rapport na yango to espérer ko kuta na bino prochainement si Dieu nous prête vie. En attendant, tenez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.